IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Nazo sala ndoto, nazo mona kota este ya mboka na biso, namoni volcan moko ya munene esala mikoleka oyo tiko salama. Ezalaki catastrophe makasi. Nde molimo ezo bisanga bobonde la pepo na mboka. Parce que bien aimé ezaka ke sengote to sopaka makila na mboko. Ezaka ke sengote makila esopanaka. Namonaki volcan ya munene par rapport ya oyo tikoleka. Ezalaki catastrophe ya makasi. Bandeko partout au Bosali, na États-Unis, partout au bon de la Ponamboka. C'est ça, c'est que le prophète volcan makasi et melaki bandaku batuba koufi et belé. Alors tozaba congolais bisika nyos tokozala tozaba congolais. Même ata au changement d'identité, au changement de nationalité, mais yeba ke makilo za ko apporter eza makila ba congolais. Trouva ki lokola na France. Namoni nakomaki na France na Tour Eiffel, namoni ba milongo mibale. Namonaki ilongo musu ezalaki ba mindele, musu ezalaki batu mwindu. Batu mwindu namonaki bango na basani. Mais basani elaki vide. Nayo komona mindele basani na bango etondaki na babiloko bazotiela bango. Mais batu mwindu ezalaki mingi elaki basani elaki vide. Bandeko na ngai eloko etini ngai na ya kopesa message oyo parce que le temps est tellement mauvais. Bibelobi rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ala koto bas biloko eza koto biloko eza te. Nikoleza koya bobonde la makasi pambate crise oyo ekolinga ebeta. Mais tango ekobeta ekozala diviser ki racisme ekosala makasi. Par rapport à songe oyo tango na bondeli sous vers 5h wana zambazo expliquer nga oya yeba kota na prière. Seulement ezaka ko bomba biloko te ko bomba loso ko bomba nyonso. Mais oyo ezali important ezabo moina yo ko pese pa na Yesu. Je vis des grands hommes de Dieu na victoire ni takala balaleli monument wana maboko. Là il faisait des incantations, ba cérémonie ya monda molili. Je vis ça, le message, je vis ça, ça fait longtemps. Et puis la moni pasteur moko munene la moka na biso asali paralysie et kabolié des côtés. Paralysie et kabolié des côtés. Koto yo pena koto basali nzambe to zelata nzambe to sala nzambe na persévérance pe na fidélité. Bande kona biso basali banda mboka partout au Bosali. Bosambe la bisika bosa. Na monaki na vision na ngai na ki komona lisusu président Poutine abandi kotake la France. Na monaki bitumba président Poutine azolo ba bien ba wazola nanga na monaki Russie abandi kotake France. Alors na kati ya France ezaka ba mindele te ezaka ba français te. Il y avait un esprit de sacrifice pour les enfants. Alors Dieu ne veut pas ça. Totel manaba prière, to bondela. Yope mutobane ko sambelo tika o sambela. Opo prophète moka sala kibo. Yope mutozala ka mutako sambelo tika o sambela koza mwasi a koza mobali. Papa, moi ça au kotolo laté. Maman mobali a au kotolo laté. Bible lobina biso le salut est individuel. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Zamba pambola bino bandeko de partout. Soki prophète Michel aye lisu liboso na bino na lalité. Tango na solala na butu vers 3h du matin. Bala mosinga ina butu na bandiko bondela tango nazo bondela na silisi na lali nazo zwa vision na se trouva ki lokola na France. Namoni nakomaki na France na Tour Eiffel, namoni ba milongo mibale. Namonaki ilongo musu ezalaki ba mindele, musu ezalaki batu mwindu. Batu mwindu namonaki bango na basani. Mais basani elaki vide. Nayo komona mindele basani na bango etondaki na babiloko bazotiela bango. Mais batu mwindu ezalaki mingi elaki basani elaki vide. Bandeko na ngai eloko etini ngai na ya kopesa message oyo parce que le temps est tellement mauvais. Bibelobi rachetez le temps car les jours sont mauvais.
Nambona nyonso toko boso na prière te kolo totiki moment na boko na yo tika faveur pe grâce ezali ko na biso ngolu na yo etambwisa biso malobo tokoloba ezala capté de partout vraiment nzambe apambola biso na lobi boye na laki na prière ko bondela nzambe et ko bondela nzambe na lala ki pongi vers 3h bala musingai pona ko bondela tant bandi ko bondela na silisi na lali pongi nde na zo komona emoniseli la moni elaki na ba ranger mibale to pe ba milongo mibale na lokoto ya kilingala na mona ki batu mwindu kotoyo mindele koto na moni basimbaki basani me basani ya mindele zaki rempli na biloko me basani ya batu mwindu biloko ya lagite alors bani kotali sanga babitala koto bas biloko eza koto biloko eza te nikoleza koya bobondela makasi pamba te crise oyo ekolinga ebeta me tango ekobeta ekozala divisé ki racisme ekosala makasi mais on dirait bako s'intéresser trop na ba poso na bango to pe ba mindele to pe ba ototom ba kolomboka. Alors révélation ezalaka te kaka po kokisama souci à un prophète ezate po kokisama vraiment et lokoton na moni yango balakisi ngango na se trouver na France na somo na déranger ba musu balaki koto na mona batu mwinde na lobi biloko ezalaki te mais koto mindele na mona ki biloko alors koto batu mwindu batu bagembaki batu bandiko lela mais koto bazopesa biloko alors après vision ko katana la surtout qui na soit kita osambela pona bandeko nyonso alibanda tozalika ba prophète pona Congo te tozaka ba prophète pona race noire te mais toza ba prophète pona mokili mobimba. Alors ce que j'avais vu et la musakinga lisusu vers ba 5h du matin na bandi prière to na bandi ko sambela ko senga mananzambe par rapport ya France to pe Europe. Alors elingi koloba boye par rapport à songe oyo tant on a bondeli sous vers ba 5h wana zambazo expliquer nga oya yeba kota na prière seulement ezaka ko bomba biloko te ko bomba loso ko bomba nyonso mais oyo ezali important ezabo moina yo ko pese pa na Yesu parce que Bible lobi dans les derniers jours il y aura des temps difficiles. La monarchie, ça dit, ça annonce déjà et l'autre moko malamu tezakoya. Mais moi, tant que prophète de l'Éternel, na bonde la kinzambe pe ko senga mananzambe. Mabe wana ekomate parce que mabe wana nde memaki division o ngana uti komona ba musuna ka koto mindele misu batu mwindu mais bande ko se intéresser trop na mindele. Alors souci nzambe tanga la biso makambu ezate ke mabe eya ezate ke bana nzambe balela parce que oye moni sambibe lobi ce qui est révélé est pour nous mais ce qui n'est pas révélé est pour Dieu. Tant nzamba la biso ça dit kolo azotinda biso to sambela. Alors soki Lot soki Abraham akwa ko sambela pona Lot pe Lot za le parler na bana na ye pourquoi papa biso to bana ko bondela pona likambu oyo ba vision ezotalisama partout na mona ki pe nzambe ko expliquer ngai to bondela nzambe nzamba ko épargner ba oyaye nzambe akobatela ba oyaye. Après avoir prié yo kangala ndanga malamu na 5h wana na kola lisusu nazo sala ndoto nazo mona kota este ya mboka na biso na moni volcan moko ya munene esala mikoleka oyo tiko salama ezalaki catastrophe makasi nde molimo ezo bisanga bobonde la pepo na mboka parce que bien aimé ezaka ke sengote to sopaka makila na mboko ezaka ke sengote makila esopanaka na monaki volcan ya munene par rapport ya oyo tiko-leka ezalaki catastrophe ya makasi bandeko partout au Bosali na États-Unis partout au bon de la Ponamboka. C'est ça ce que le prophète volcan makasi et melaki bandaku batu bakufi et belé. Alors toza ba congolais bisika nyonso tokozala toza ba congolais même ata au changement d'identité au changement de nationalité mais yeba ke makilo za ko apporter eza makila ba congolais. Alors tozwa ta ya ko sambela tozwa ta ya ko bondela tant on a moni vision wana volcan batu bazozika donc c'était des catastrophes nabi Seigneur pourquoi seulement l'est de mon pays batu bakufa ko violer ba mama makamba mabe. En tout cas, c'est ce que j'avais vu.
En tout cas, tant on a l'amour qui n'a pas 8 heures, n'a soit qui tant qu'à 5 minutes sous, n'a fukami na bikolo yo kamawa. Sopa mana yo na mboka. Ndeko na ngai de partout, n'a za ko informé. Yo landanga na bokebi, yo oyo partout au sali, landa message oyo. Ebele balobaka, bomona kaka pona boye, mais pona mboka. C'est vrai, toza basakoli ya mboka. Basakoli on nzamba établi pour un corps de Christ universel. Et puis ami balé na ki kozwa message. Na moni ba pasteur moko mi balé. Ya minene ya mboka na biso. Na moni bango mitakala na kati ya victoire na ekeko na monument. Je vis des pasteurs ya minene. Na moni bango na kati ya ekeko, ya monument oyo, ya victoire. Bazala Kitouni. Je me suis dit pourquoi. Je vis ça, ça fait longtemps. Je ne vais pas le temps de parler ça, mais nalinga qui n'a une interprétation claire. Vraiment, je ne dis pas ça pour minimiser basali anzambe. Oh bazo sala musala munene peso monana. Mais problème est sali. Nata otokomi nangwe bele balandi bisengwa mokili. Ebele balandi azwa mutuka, azwa batebele to zongela nzambe ya solo. Nyonso to eza passager, eza nata moko gloire tozo luka. Ebongi nzambe apesa yo. Bible lobi c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. De ne fait suivre d'aucun chagrin. Bandeko nanga basali ya nzambe. Tozelangonga nzambe. Je vis des grands hommes de Dieu. Na victoire, nitakala balaleli monument wana maboko. Là, il faisait des incantations, ba cérémonie ya monda molili. Je vis ça, le message, je vis ça, ça fait longtemps. Et puis na moni pasteur moko munene ya moka na biso asali paralysie et kaboli de côté. Paralysie et kaboli de côté. Koto yo pena koto basali nzambe. Tozelata nzambe, tosala nzambe na persévérance pe na fidélité. Bana nzambe ba message o toza kopesa ezate po bangisa biso, ezate po ato bombi loso, obombi uilo, obombi nyonso mama, soki ezoyinda to ozana tan kolamba te, ozape na tan kozwa te na tia madesu na tia pat na sala na lia, ozana tan wana te. O eza important. Oyo, c'est important que vous ayez intimité nous dans Nzambe. Bible dit à quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde, mais s'il personnel. Et puis, bande konabiso, basali banda mboka, partout au bosali, bosambe la bisika bosa. Na mona ki, na vision nangai, na ki komona lisusu, président Poutine, abandi kotake la France. Namonaki bitumba président Poutine nazolo ba bien ba wazola nanga namonaki Russie abandi ko taquer France. Alors na kati ya France ezakaka ba mindelete ezakaka ba français te ezana ba race belé zaliwana. Bien aimé c'est méchanceté il y a utile to le mito mona ngote na époque nzamba sopa mana na France. Namonaki bitumba dévastation mais avant yango salama ezaki na mopepe moko lokola virus moko esuflaki su na kati Europe virus wana eravajaki mikolo te me pisa la ki bana mike boko remarqué ba malade bana mike ba kobele mi pepa malade e bandaki déjà likolo bana. Alors je vous avertis tant que les enfants de Dieu sans la prière toza et le côté Yesu azobi sa pierre abi le diable t'a réclamé toute la nuit. Mais j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne se défaille point. Bande konanga de partout bosali. Bolanda likamboyo na considération. Na moni avant événement wana Russie a attaqué France. Na monaki bana mike ko bela. Na monaki mi pepe bana mike mi pepe ngba souffla ki on likola ba de 0 à 16 ans. C'est ce que j'avais vu. C'était ça. Alors, les soucis, c'est pas qu'il n'y a pas un message pour se peler dans sa qualité.
Le problème est ça que to sambela. Nzamba établi biso ba chrétien, to yebiye pe na pambate. To yebiye pe po to sambela, to luka kimia bisika to zali. C'est que le prophète a vu, ce n'est pas bien. J'ai vu dans l'est des pays, il y avait un grand volcan. Oh, il s'est levé, tikuna, batuba, koufi, bien aimé. Moi je ne suis pas un prophète de malheur. Prophète Michel Temboa n'est pas un prophète de malheur. Mais message tozo pesa na mona ki mu pepe ba mama ko ki manabana na hôpital. Il y avait un esprit de sacrifice pour les enfants. Alors Dieu ne veut pas ça. To tellement na ba prière, to bonde là. Yope mutobane ko sambela tika o sambela. Opo prophète monga sala kibo. Yope mutozala ka mutako sambela tika o sambela cause à moi si à cause à mobali papa. Moi ça au côté lolate. Maman mobali au côté lolate. Bible lobi na biso le sali est individuel. Lobi kweza moto na moto. Totalement na prière. Nde komoko atunanga bi papa. Bino bozwa ka ba message kaka ya boye. Bozwa kaba message en boka te bien aimé. Tozwa kaba message en boka. Mais on a la sagesse. Parce qu'il faut sagesse ezala. Nenge toleka nous sommes suivis de partout. Yango to aka kolobango na sagesse. To sambela pona mboka. Congolais moko te azane sengo. Komona mboka na ezo fanda. Ba mboka beleza ko évoluer. Mais na koliki analisungi na nzambe. Nzamba ko sunga mboka oyo. Nzamba ko telema pona mboka oyo. Il y a beaucoup de messages autozoaka pour Namboka. Et lokomoko, il y a beaucoup de messages. Mais tolobela kango avec sagesse, avec modération. Et ça peine un message, monsieur Ozui kata osambela, nyon seza kolobate. Tu peux recevoir un message nyon seza kate olobango, osakolango, mais certains messages ezali ozui yango. Au Sambeli, c'est ce qui est très important. Mais autres, dans mon ici, côté France, alors, Ezaki catastrophe. Ezaki catastrophe, ma casse. Oh, na mon qui dérangé. Bamindele bazolia, batumuni bazoliate. Ça dit, il y avait dévastation, il y avait de guerre, il y avait de désolation partout. Alors, esprit à racisme et salemaki. Alors les blancs s'occupaient ses frères, s'occupaient de leurs frères et leurs sœurs. Alors tolingite mabe eya. Ezala mundele ezala mutumundi toza mutumoko. Mutumoko te azala makila vert, biso toza makila kaka ya rouge. Pour monde de la paix pour l'est du pays. J'attends beaucoup de Congolais agir, manifestent par rapport à la liberté à Boka. Bino ba auto sambela ngana ba to sambela. Ba opeto litaka to lite, ba politique. Toza na souci mboke ke liboso. Pour ceux qui mboke ke liboso, toza na kimia. So mboke ke liboso te oza la passe. Ba révélation na zwa ki c'était ça. Na uti koleka na émission précédente, message na zwa ki na monaki batu liboso ba supermarché, bazoteka, bazosomba biloko hôpitaux. Ebele baki na bambongo basombite. Et Dieu me parlait que viendra un moment crise humanitaire au bêta Europe makas. Alors souci exact que crise humanitaire au bêta Europe. Batu basanga huile, basanga farine, basanga kolia. Alors tant que tu ce message, exact que pour nzambe basambela. Afin que nzamba sopa mawanaye, nzamba sopa bolimonaye, mabe e yate. Nzambe a épargnango à cause ya bananaye. Donc le but par laquelle je suis venu transmettre ce message. De partout où vous êtes. Nous ne voulons pas que le mal s'intervienne. Nous ne voulons pas que le mal arrive. Que le peuple de Dieu soit surpris par rapport à tous ces messages. Je vis, il y avait deux rangées. Il y avait des blancs, il y avait des noirs. Au côté des noirs, il n'y avait pas la nourriture dans leurs assiettes. Mais au côté du blanc, il y avait des nourritures. Cela veut dire qu'il y a eu une catastrophe. Il y a eu la guerre où il y avait... la séparation, il y avait deux rangées où les blancs s'intéressaient de leurs frères, de leurs sœurs. Alors notre préoccupation n'est pas que cela soit ainsi. Nous ne voulons pas que de mauvais messages puissent avoir lié partout dans le monde, non seulement à la France, partout dans le monde et surtout dans l'Europe. Alors ton l'unité esprit a titulaire et zonga. C'est vrai, beaucoup des hommes de donnent des messages. Mais papa, maman, et c'est moi qui a été bomba l'os, bomba huile.
Mais ce qui est très important, ton bongisa mité manabiso. Bible lobby, ceux qui auront le cœur pire, baronne barmona Seigneur. Ceux qui auront le cœur pire, baronne barmona nzambe. Ndeko nangai. Tala makambozo kutana. Tala kimia ezate. Bible lobby, voici le ténèbre couvre la terre. Ténèbres zamolili. Ténèbres zali passi. Comment est-ce possible comme il a 54 mois na terre? Comment est-ce possible comme il a la mobilité? Osana 40 à 50 quelques mobiles. Il y a beaucoup de femmes seules. Il y a beaucoup de hommes seuls. Sauf qu'il zando à sali colonacé. Alors il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais tu te retrouves seul, maman. Ndekonangai. Tata, papa, maman. Soki makambezo tambolate. Luka Nzambe. C'est vrai, Basala Nzambe a aventure bazar. Mais il y a aussi des hommes de Dieu. Bible lobi tangu dévastation yaki. Tangu makambo yaki ya mabe babi David consulta l'Éternel. Tangu peste yaki nata David. Oh tozobi kalelo Covid. Bible lobi David asa akenaki kon consulter pas sinayo. Ebele bazo sala ba choix sa ba consulter Nzambe. Lelo kuta na problème unte na mbali bokabani. Ebele balobaka Nzambe ngana linga mobali ya boye, mwasi ya boye. Ozwi pe mwasi wana mazaki onzamba bongisi. Or que la volonté de Dieu est éternelle. Nengo zano so luko voyager. Est-ce que tu ni volonté Nzambe? Nengo zana mobali wana so tungisa yo ndimaye. Est-ce que tu ni volonté Nzambe? Ebele bazo ebate. Yango bele mabale bele ezo kabwana batu bazo kutana ba problème, ils savent pas comment faire. Ndeko to bonde la pona mboka. Tozana mboka mibalete to na Congo na moni volcan. Autrefois na lobaki awa. Na moni bazo tia drapeau moko na est du pays. Ezaki drapeau le quoi pays ba déclarer le quoi pays. Papa, tout ce que la responsabilité kana mokonza mboka te. Yepe aza et comme na moment mo pa oleka. Peut-être nga peut-être okuna pas au remplacer. Priez pour la nation. Les Congolais partout où vous êtes, aimez votre nation. To linga to changer mentalité na biso pour que mboka na biso ekende liboso. Donc c'est un peu ça le message que j'avais eu pour la nation. Pour l'Europe, il y a eu le message que j'avais eu. J'annonce à tout le monde ne kokozo yango masekité. Soko bandaki ko sokolo bandaki ko lio bandaki ko mela landa message au clair. Nazu message pour la Est, nazu message pour l'Europe, nazu message pour la France. Ezaka ka suscite que lokola sakoli pour la France te papa. Soki mabe koti kuna ekoya pe na Congo parce que les lots tozo vivre bande kwa libanda nde batinda kama muke tozo meka vivre ah. L'argent ne circule pas tellement. Alors mabolongo na biso za kufukama kolela Nzambe pona tina na bino yo po bongoli motema te, c'est le temps arrangé na Seigneur. Bible lobi vous qui ne savez pas ce qui arriverait demain oyebi okokoma lobi te ozoli ozomela oyebi te lobi ni nezo bonga mapona yo. Aimez le Seigneur de tout ton cœur. Le Seigneur est pour tout le monde. Bien-aimé, arrange ton cœur. Mokoliwe koya to yebite. Mokoliwe ko se présenter muto yebi azate. To bongisa motema na biso. To bongisa intimité na biso na Nzambe. Bien-aimé, Dieu nous aime beaucoup par son amour. Yo mutozolela. Yo mutozana pasi prophète Michel Azaliwana. Nalobaka na bande ko belé soki oza convaincu par le Saint-Esprit benga mosali ya Nzambe. Na kosungo na ba prière, il y a beaucoup de témoignages. Maman moko 59 ans zobotate. To sali ba prière Nzamba ko lakisa biso keza ba loise. Tu verras, Dieu va agir dans ta vie. En tout cas, cherchez homme de Dieu. Tu verras, Dieu va agir dans ta vie. Mon numéro est plus 243 89 66 91 613. Mon numéro est 400, mon numéro est plus 243 89 66 91 613. C'est pour vous le prophète Michel. Que Dieu bénisse tout le monde qui aura l'occasion de nous suivre de partout. Que Dieu vous bénisse. IHP